Linga kiyo mingi Janina Mbote mingi na balandi FM TV na Emoko le descendant prophète Kimbangu le petit-fils de Kuku Pemba. Lelo to na terrain na zoe bisaka bino ke non tant to kitaka na terrain makambo ya lande mususu. Boza tellement belé bozolanda biso FM TV kiti micro na ngo précisément na croisement drapeau flambeau hein, en face ya Bralima ya Golobaku te ya Kosamba pete bomoni ebale na mituni est-ce que mbule betaki est-ce que tokomi na fin du monde est-ce que nzambali ngabo masumo kili na mai baimboka bagoloba biso tokoloba te mais bango nde baza mieux placé ya ko expliquer biso même ba prophétie biso tozelaka toyo kango eloko ni ne sali boy. Est-ce que tu as la fin du monde? Na habité. Na Emoko le grand caméraman, hein? Yambij. Mais ama kolongulu. Petit moko bosser na ndenga mukete, bomoni ba image a okota na mai. Tora kota na nkunda Lazare mais azo kota na se océan. Na kata se fleuve pa bimisa ba image. Ba emboka wa mitukweza kuna to okota to ozo ba image wana. Ya bele ku to kolobela te mamisa mokomene tala kisasa. Omoni kisasa, ta una yebisa ko ke kangela nga chateau rouge tambola nga ngo tala kisasa yango. Kisasa yango mon général John Chibangu kisasa otika ki yango na yebi kezo nazo ozoya tokosolola ya kati ya danger maître Billy Maluwa kisasa yango tokoloba nini bandeko baza ba komeka mpe kopeselela par rapport boîte yango na ezokende transport de tellement bat batondi moeto mateza to la deuxième tour pour biso tokota tozo ba image par rapport à côté kuna topesela bino na bisa bino ke tangu le descendant kiti na terrain makambo la nde mususu toleka. La Fondation Maluwa FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maluwa Fondation Ezali Fondation Maluwa Osalisa ba Congolais Moto ya mayele pe ya bwania ya lingaka mboka na ye Maître Maluwa Billy totombeli longonya Yo netete ya malili ya ba Congolais Kasumaka pona kate Ernest Mobimba tozali nsima na yo Fondation Maluwa espoir na Congolais Maître Congolais boya tosima na maboko Na Fondation Maluwa totonga mboka na biso Maître Maluwa Billy Mwana ya Congo Président fondateur ya Fondation Maluwa Coordonnateur national Tous pour le Congo Mwana mboka Azwili kanisia malamu Pona kosalisa Ekosunga bana Congo Moninga malamu Ayebana kana tangwa pasi Ya lelo tomoninga miswe Fondation Maluwa Mosungi ya bana Congo Maître Maluwa Salika Bonzamba Pesi Na RDC Azosala misala ezomonana Tosangisa maboko Fondation Kendeli Boso Les leaders incontournables de Louise Maître Cléophas Maluwa Tonton Ngando phénomène awa na tozana wapi? Ah tozama na Gombe. Na Gombe. Mais Gombe komi mai. Mais komi mai parce que bon ezole ke la biso to kolima na mabelo to tikala na komona jamais eloko aboye comme la biso ma na ndenge komi boye. En tout cas ezole ke la biso to so comprendre te so ça phénomène ni ngo peut-être elinge salama na 2024 oya omona make mai mani faut comme maman na ndenge komi boye. Ezole ke la biso bakimi bandaku basundoli va bandaku donc misiki donc moyen là les até ba maman bazali banda bana libanda to ebité par famille mususu pe na mitan oyo soki baza ba ke place nini ezo ebana te na ndenge ndoto zo monela phénomène est-ce que nzamba nga bare mokili to ndeni na ndenge to monela to zo ba te so nzamba nga boma mokili net na ndenge ba bana tangwa no mokili le kufa na mai bo ezo lekela biso
depuis tokola non totikala on n'a jamais payé la beauté et ça peut marambouter toko take ote chef de l'état ya batasale le rota riete toko take na so pe ni ba député ni mais tozo comprendre des phénomènes masumo leke belete bon cause peut-être pour ba masumo leke belete to ebite basi na basi ba ngoma bala na mibai voilà mais chande ngona de peut-être ngona msusu ba konzamboka ba mekolandela non pona makambo wana no etali ba PD basi na basi babala na kamibali na mibai babala na geza bien so za ministre mombo ba chagio place wana ke no kuta makambo na PD mobile na mobile babala na mosa ba yosko ngalo ba te wana ba baza mabato alexa bango makoboma bango en plein po ba batikali sima ba bandela ko te bazo ata sentiment ko meka ko sala yango te ya solo yango aleli fort na sepeli na bandeko siko ba perdre ba biloko ko lobela bango ni bon bandeko ba perdre ba biloko na ebité bon nzambe kaka asunga bango ayebaka ndenge le balukelaka ba deboué baluka lisupo makambo etali ni bakonza mboka etali yango ni député ni mutu te eza makambo etali makambo ya nzambe do basengaka na nzambe asunga bango kaka. Okay, merci beaucoup ndeko na ngai. Très bien. Maman nanga pa azali awa mbote mama mbote papa komo nani kombo nanga mama Clémentine. Mama Clémentine bakombo kala bakombo ya yaka polo yaka Clémentine yango moko kaka yango obinzema polo yaka to kaka ngomele wana nga nazalaki nanu te wana zaki na hotel so phénomène esalami pona yo ekozala nini bon phénomène oyo nga na kokamwa ngo te esalaka nango mais débordation mbalo nde eleki esalaka après une année mai na biso tobenga ngo bichaku etondaka mais mbalo balobi soki mpela esalami tina ba mimosa partout esalami botina ba tina mboko nini ona ba 17e miri bambandaka esalami partout mais mbalo nde eleki tomona makamba boti batu bakima koto nyonso tu mbala liboso tomona yango. Donc kimia donc kotoyo donc kimia koti lokwa bat bana désert lokwa guerre kimia penze koti kondire toza na guerre mo osko bat ba kimi donc tozo senga kaka nzambe asunga biso po makamba gouvernement te soto bi gouvernement to koseli bango makambu c'est la paix bango bongana na ba gouvernement te nga o esalameli nga ngona zoloba selon ngai na omona kaka excès de mbula nde fleuve azo refouler mais refoulement mbalo et l'équipe nde déborder makasi na ba salité o bato ba bois kaka na bichaku nde ezo sala ke ba mai zonga fleuve pe lisusu ndenge moko kaka. OK, merci beaucoup maman nangai. Enoch to le 4. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua Fondation ezali Fondation Maloua osalisa ba Congolais moto ya mayele pe ya bwania ya lingaka mboka na ye Maître Maloua Billy totombeli longonya yo nzete ya malili ya ba Congolais asungaka pona kate Ernest Mobimba tozali nsima na yo Fondation Maloua espoir na Congolais Maître Congolais boya tosima na maboko na Fondation Maloua totonga mboka na biso Maître Maloua Billy mwana ya Congo président fondateur ya Fondation Maloua coordonnateur national tous pour le Congo mwana mboka azwi likanisi ya malamu mpona kosalisa ekosunga bana Congo moninga malamu ayebanaka na ntango pasi ya lelo tomoninga miso Fondation Maloua mosungi ya bana Congo Maître Maloua azalika bonzambe apesi na RDC azosala misala ezomonana tosangisa maboko Fondation ekende liboso. Les leaders incontournables de Louisa, Maître Cléophas Maloua Billy. Fondation Maloua mokubwa wa mugini isungi ya bana Congo baba mwenye anajua
chakula tena najua kuikala na batu beto sadisa ndi betu bwelandi maboko beto zitu soki ntwaji na beto. Ouais, bonjour. Comment on a Bouba. Maître Bouba. Ouais. Bouba to ka Bouba ndeyo. Ah tout ça. Ah tout ça précisément na flambeau na valiment. Sikoyo est-ce que tu là tout nanon mutuna mbule beta ki pété phénomène za fin du monde nzamba ngazi ntsabiso to comment. Bon. Ya mama nzambi po mai na fleuve kuna imati et refoulé siko ne mai ya ngwana moni mai ezo matabu. Mbule betité. Ya juste mai ezo mata. Est-ce que sali ba dega batu bakufi batu ebele ba perdre ba biloko na bango? Ouais, batu ba perdre ba biloko na bango, il y a des jeunes tous ba fanda quelque part ba tiki banda ko ba mapangu donc mai inondation partout. Bo senga kaseko kai ko zala nini na gouvernement na ta ba situation bo ezo koma. Bon, oza mamba gouvernement te, oza mamba nzambe moko ndeni awamemela makamu na ye. Reconnaître que za mamba gouvernement te. Ouais, gouvernement ta gobila ta jekoko asel roté, oya mamba nzambe. Ya mama nzambe na bana. Samone koka kozala nini? Ouais, le samula ngai ezake nzambe ayuka ma pona biso bana na ye. Bandeko na ye, famille na biso, famille na ye, libota na ye pour apart ye to komisa sunani. Très bien. Ouais. Mbula botala makambo na sina baby déjà Enoch Mafuka sapato ese baby. Donc so ezate toke malembe ande kwa lobi keno mawala nzambe kitaka likola Congo. Mbote mama. Mbote papa. Moi lilobe koka kozala nini par rapport ya na ebite phénomène nini. On tobe ngo phénomène 2024 to phénomène nini na ebite. Oyo eza makamushi ya nzambe. Pona mukanda nzambe ndenga lobaki akozindisa susu mokili na maite ndenga zindisaki. Tokosenga na ba chrétien nyonso o bazali l'intérieur o bazali banda mboka o bazana na Congo mabolongo na église ba protocole ba intercesseur ba pasteur ba prophète na ba prophète to susu ba pesa ba professeur lukuta mama ya solo bandimeli nzambe bazali to tia Congo na maboko ya nzambe po tozomona suspect fleuve vimbi babiloko abane dindi biso neti nga na minute oyo na ola libanda nandaka ofutela tobimisi biloko ba télévision edindi ba éponge edindi na osenga ozala musulman ozala chrétien ozala kimbangiste to nzambe aza moko totia mabolongo na se po na Congo balobi nzambe aza na Congo to bondela makasi po na mboka na biso po modèle mayo eza koya ekobimati na ba cité bimiti na cité ekoboma bato alors na sengi na ba chrétien mabolongo ba jeune de prière bana nzambe mabolongo na Congo Kinshasa to lele pa tata po tata salela rabiso liloba suka yango na talande nzele baby moyena ke sombela bana biloko kolia ezate to dindi mabolongo bana bandimela Yesu Kristo a mobikisi na biso mabolongo na peuple congolais na suki wana mama lobiki nzambe yokaka losambo ya ba congolais là c'est vrai elle a raison a raison la PC raison oui mais na ba faux prophète ka ba prophétiser makamuni na ngwezo lekala awa na tuni ba prophète ba pesa prophétie pour la Congo boza wapi bo pesa prophétie makamuni ezo lekala na ndenge bo monela ya nini Bobino mbangu kopesa ba prophétie nzamba atalisanga parce que nzamba atalisa nini makambo. Est-ce que ça phénomène fin du monde na ebité? Allez-y comprendre quoi. Mama lobi ke mabolongo na c'est tous les Congolais. Ba Congolais nyonso. Bobuka mabolongo wala mama mutazoloba. Alobi ke nzambe azala Congo. Wana azala raison nzambe avanda na Congo. Azala raison satala pa vanda pe na Congo. Allez-y comprendre siko. Mbote ndeko. Mbote. Tokutso na base na kombo nani? Kombo nanga Chibo. Chibo. Chibo akula. Chibo akula. Awa siko toza wapi? Siko to ana point ya braliment na croisement flambeau avec du drapeau. Masolo ezande nini eske mokile kufi nzamba nga bare biso lisusu to ndeni? Te oyo ndenge zabwe vraiment mba liboso donc mbala nyonso oyo etondaka chaque fin de l'année etondaka nango mais oyo tour vraiment chaque fin de l'année etondaka chaque fin de l'année chaque décembre etondaka mais etikala jamais kobimati na makadam mais oyo tour vraiment est débordé makasi bato bakimi ba palin bato basundoli ba palin ba bimpo bazomona mai ezomata mai komi ko matina tol basundoli lopango na ba locataire bango tout poids donc na minute vraiment donc
ezokita te ezomata kaka chaque jour tolala tozolamuka mai ezomata mpona ya phénomène donc mpona nga namoni kaka kia donc tellement souffrance eleki trop biso neti biso vraiment tobotami na mboka oyo tokoli na mboka oyo totikali komona ata bonheur moko te totikali ata kosepela te ti sikoyo souffrance ezokontinue kaka ta neti dollar lelo ezokende ntina ba 300 toyeba te bamonaka to bamonaka te eloko ezalaki na to ya 90 obeta nanu machine bino moko nyonso ozomona ti bambama ezotonda boza kanda ya nzambe tellement biso bana nzambe tozolela fort tosambela fort tosouffrir fort yango moni nzambe alakisa bango bilembo kia badoze nanu souffrance kanda ya nzambe oyo eza kanda ya nzambe alakisa bango ke akoki mpe kobare mokili oyo na biso na bango na bajeep na bango todaye abandeli mokili na ye mosusu namona mesa mabe donc naza mpona na mesha mpo depuis nabotami na Kinshasa nakoli na Kinshasa natikali kosepela ata mokolo moko te ti lelo nazosouffrir nazokoka kofutela ndaku te depuis nabima na ndaku natika kofutela depuis na to ya 90 depuis dollar ekoma kofare ti lelo ezokende na ba 300 nakokaka esu kofutela ndaku te donc nasalaka kopi lokola neti nazosala kopi te ya kolia tala kaka mwasi naza mutu naza mpe na bacharge famille baleki il faut kosunga mais position eza te donc vraiment oyo eza bakanda nzambe alakisa bango bilembo ke bambongo na bino bajeep na bino eloko te soki alobi ke todaye biso na bino tokodaye donc mingi akoloba eza te donc biso tozobondelaka nzambe aprotéger biso ndeko alobi ke na bambongo na bino na bajeep na bino noko mafuka kanda ya nzambe ekoka donc méchant ya danger na ndenge moke te ye moto alobi yango abiana mama na méchant abike bajipu wana nzamba amona ngo te balaro wana ya amona ngo te donc na faut pas pe donc la seconde pe mai pe kotonda biso tout okufa kaka do ba méchant oyo méchant lekito pepe congolais tout pe a souffrir po biso nyonso vraiment ça vous maté biso nyonso année oyo to voter Félix Tshisekedi biso tout voter biso nyonso oyo kolobaka voter te lokuta biso tout ba misapi oyo nga kutukutu e bandi kolimwa ka siko donc to voter na votaki donc papa Tshisekedi Félix wana ndoi mais donc tala kaka artiste ya nani merci beaucoup ndeko nanga Chibo artiste masolango ezande ni kasi bon masolango ndeko nangai tozongisa no matonde pa fumuki mbangu toyebaka yango vraiment ne makambo toyebaka ke ba centre bazali voilà omoni Congo oyo mboke bandi na l'an 2000 OK bon pour le moment lelo tokomi lelo tokoma le 2024 tout le monde ayebake on t'a cité ezali OK toza na place au racine outi OK oui kolaka omoni ba érosion ozomona pardon ba érosion ezali pe ndo omoni ba inondation ozomona eza monde entier parce que nini telaka lelo mibale mbele ba mobalana na ba pays na bango basi na basi ba mobalana est-ce que makambo ya kota makambo yo soko mokota a propos mindele ne ba komola kisabiso omoni mobutu n'époque boyaka po ni numérique ezala po mobutu ayibaka tango chaka ba téléphone na télécell ya minene otokoli nango ya ba papa télécell ezaka pa papa ngano tozala ba android te android ekomi ke mwana kuna otindela muninga na mwana kuna patinde muninga na image ba image ekomi différent mwana ko moye ba jela lisolo ya buka penga na téléphone buka penga ezaka loko moya katimini ya Jean Didier o muto oyeba ngo na tawo eza na tata ya buka penga mais buka penga ekomi nango alive do buka penga ekomi nango alive allez-y comprendre buka penga yo tuna nga asa fongola yo moi kisasa te so moi kisasa te talo ya panza teke biso zo bana barumbu bana Casamar lelo babengo Chikwenta biso tina Casamar bana tongo ya barumbu na oyebi biso côté barumbu bandi na oyebi biso côté train kitambo bandi po koma pe na kitambo phénomène omoni phénomène babenga ngo ebale phénomène ebale ndo omoni ngo ezabwe ebale nde ezana océan fâché par rapport à quoi par rapport yeba mai ndenge zoya omoni nzambe tangu mabe ezobakisama papa na chaka excuse totala ka pona mai sosko tolobi ke nzambe le lobi moye visiter biso ngano to zika mais nzambe ya bolingo abika mai pe kana deke moko aboya yango abika ezaka na 1% pona minute yemo so lobi mai visiter bango to mona ba inondation so mai visiter biso pour le moment le matembele comme cher ndunda comme cher et puis na yo so bango moins 0 comme cher et loko 500 mati biloko wana nyonso tolo baka teke bo pesa présent charge présence na ba charge ya bien kosala moi après inondation to linga to pesa chance ya deuxième mandat yango
na deuxième mandat soki Fati pema kokisi te pona ba problème ya ba congolais omoni congolais alinga mutu rapide apesa mu Congo pe rapide très bien faut yebango tozaka na mur ya koyamba mutu na pour la 100% mais to pesa rapide mu Congo rapide sikoyo koka kosenga nini na bancetre po beti loko moko boye kimbangu donc na ebite omona mama kimpian vite azalia ça veut dire que to yebaka place to uti nga na yebaka place to uti po nga na yebi ke Belgique tango ayaka Belgique mutaliaka anana na poso Belgique mutaliaka avocat na poso Belgique mutaliaka bitabe na poso akamo de bakoko balongolaka biloko ezalaka bo biso ne to lakisi bon mais basala ngo est contraire to obligé de découvrir biso ndeni biso zaidi na Congo à partir nina banana entre côté sali croisement o yemoko papa nza kombaloba au moins na loba Jésus Christ ke motema papa nangi vandaka a awa entre deux rivières fleuve na océan et salinini mélange mais mélange te sala ligne na ebi na sina monango oui so koma kuna yoza mtadia fo eba biloko yango loko to loba bandeko na biso ba place ni to uti to ya place ni to to loba ke ya phénomène méchant Nzambe o ezali te kana Nzambe na comité poso Nzambe seriki makasi mone loko oyo okuta pena pour alimo eza ya kodinda okuti pe ya odinda na minicho ngano pende eza émission mtuzo sango liko abwato très bien pour Nzamba zo kama o eza avertissement sabino bana boye ba place nini bo kende ya satana te apo muninga lobi satana zali ye muninga lobi mais ngaite o ngana oye biso eza tout ça la recherche ya koyeba place nini to uti po bakoko na biso bazali donc soko landa bien de kwazo pese la lobi boyekeno mobali na mobali abalana mwasi na mwasi azo balana donc eza ba sekel te mais ba méchant moko boya mukeka 1% kaka 1% makambo Fridela Mbongo na peso respect nazala besoin la kota ngote mais esuka kakuna ndongona te eza ndongo lobi ndeko na ngai tozaka na bapede na Congo te bazala butu te yoka bazalaka ya kobombama ekoma pena te ke pede yo pena mwana boti neti mwana ya mobali na tobola litama neza na bone ala yo tobola yo neza to latala mwana nga mwasi joli la belle akoma ne pena lezi na okata kitoko mwana wana akokoma ne pena façon mobali nga mo papa ninga na ngombe na olande na machete isili yaya toleka mboto ndeko mbote ndeko nanga journaliste pusana bona moni likamu nini koto ndeko na komonani komona artiste Alaji mimi Alaji apakoli mafuta yeyo yondo pakoli mafuta motelite sasa mombeyebi donc na sima mukongo na biso phénomène nini esalami oyo ebembo oyo tebite tokundango mwanini baluka sibo donc ebembe oyo ye kisase toboki tant kisase toboki to comprendre ni to ko sala te so bokomi la 17h ngungi ye so bokomi la 17h ngungi oyo na mona te la fina so to komi la 6h ngungi oyo ndoti na bamba boko oza wenzete kote balambaka bato baliaka eza nini pele ya Nzambe to gouvernement c'est pas gouvernement basanzi te bebisa Nzambe keno te koto tokoki te topesa ngo Nzambe Nzambe osala donc c'est gouvernement koki te ngonde sans abo mais peut-être que ça la bongo poto zaka boeta première fois banana botama na mona mpela boy banda na botama na kokisi ba âge oyo mande fois pembe donc mpela oyo eza mbala liboso donc inazo ebate soki eza Congo ezoke na kodaye to ba bombela biso biloko moko boy soki o soki eza le deuxième confinement oyo leki kuna confinement poni bochaka mwa mayango bakal nani wana bacha bakal mais président ça esoni yo moni te que premier tour confinement bovali ba 18 ans na parler lelo mpela ya boye deuxième mandat na bachele suka la mai deuxième mandat kala mai ye kisasa makambo tozoloba kisasa makambo donc nazo bisa yo botika vio na sala ko pardon na sei pena pardon na Chilombo ba jaloux botika vio la concentrer esprit pour la peuple na ye mais biloko oyo zo salama let's deuxième confinement deuxième confinement ekangi pena masolo ba mama boko benga bango mipende mipende ba mère ba oleka ba oleka ba nias to ça skoni tika lo babo est-ce ngala comme avec le pona talate
mais kudo nanga ke wana kisasa makambo donc pula lele oh ya pe pula lele tala mai ozolekisa dose okalinga te oyebaki te oche mai ya badi ebele molambi desa komi badi etebi sikoyo yango etebi eza misere eza misere nzambe te ya batoki bamakambo bofoka FM TV na ye moko le descendant FM TV le descendant zwa libela kidiba te oyo azoloba no boye aza muzika na nanu abeta mais totala par rapport ngungi ekomi loko ya bijou na lito ya mutu ngungi azoswati na deuxième litoi ngungi onga na yebanga bangungi na époque ya 62 63 64 45 76 77 wana bakode ya baépoque mais lelo oyo ngungi akomi lokola ve tozalaki na bango bando bengao nini epompa tokoli na epompa ekenda wapi tozwa na ndeko mosusu aloba mpe mpo toza mwa ebele pusana kombo nani kombo na nga ajani artiste ajani yo tikala pa pamba te ngai nazali kaka ajani ngai naza maison mare biso tosimi nde kongo mobimba kasi ajani atikala te naza te ngai bavoi nyonso tezalaka ya ngai lobo olingi su yaya napusana nanga malembe ngai eloko liboso naoloba bokondane mutu te botala na Dubai botala na Chine botala na Corée ezaka biso moko na Corée bama ezotepa biso nayebi te so eza refoulement mai nde yeboye banda na botama 40 na barumbu 40 obimaka te nanu namona événement boye po basala le monument nga naza nayebi événement nyonso ezaka ekumbe yango tona mwana awa nayebi me pela ya mbalo na namona te kokondane président le public te wana Fati Beto ye mutasimbi biso tozali motu te ezali makambu tosambela totala nini oyo ezoya liboso na biso to préparer nini tokosala po événement oyo eya esu te. Merci beaucoup. Nalobaka yango ke mai ya terase mpe ekosunga yo na ntango mutuka no epeli moto to ndako epeli moto konéglige maloba boye te ya kilo trop abi to se préparer to bongola mitema ndeko na ngai loba komo nani ngabe alinga loba komo nga amour décision kuna amour de nani amour décision a décidé en point nini a décision enfin décider pas bilo aboya bienta nana décider nga décider nanga so nzama bino kufa na ngai bonne bienta ya bienta bonne fo enoko mafuka bato aka lukela ngai pusana na boye donc yo aposo daela te po be filma boye mona vivre te do be filma mona vivre te mona vivre ndeni bana bango yoyo téléphone yoyo afana ndeni sikoyo okoka ko senga nini te a présent problème te makambe te ya makambe do présent a problème te makambo to saba vantité Satan a décidé à manquer nzambe do Satan décide à manquer nzambe Satan a décidé à manquer nzambe yango to mo makambo do anko tanzambe chuma ba guerre mbale ba guerre makasi ya solo merci beaucoup alors ndeko nanga zawa to yamba mbote ndeko mbote komo nani komo nanga Timothée Bokuta monsieur Timothée Bokuta pona yo phénomène ekozala nini. En fait, phénomène yo ezali lié na ba élément ebele. Le premier élément ezali réchauffement climatique. Très bien. Yango batu ba comprendre était un peu partout dans le monde entier, c'est le même phénomène qui se fait. Ezali problème ya réchauffement climatique. Yango ba pays pollueurs. Il fallait chaque année ndenge bazwaka décision na bango na COP 20 ou quelque chose comme ça. Ba financaka ba compensaka notamment ba pays oyo baza na capacité ya ko lutter contre yango notamment biso premièrement na biso en Afrique et plus particulièrement la RDC parce que toza na la plus grande forêt mais ba compensaka te soki na ministère ya environnement au mona bazo compenser te mais biso bamboko oyo
topoluaka te tozala victime na bango bainondation oyo toza bavictime na bango fleuve na biso ezalaka depuis kala esalaka boye te esalaka boye te toza bavictime na bango. Alors l'état congolais il faut à saisir l'opportunité oyo ba marteler que ces nations pollueurs au babenga ba pays industrialisés ba compenser dédommager ba pesa mbongo. Voilà. Très bien parlé. Voilà. Et lo kami balé ezali phénomène naturel. Très bien. Donc au président Kotouté. Au nani gouvernement Kotouté. Donc phénomène naturel et dépasse sa capacité ya mutu. Ya ko gérer, ya ko faire face. Ce qu'il faut faire c'est que l'état congolais ce qui m'a équité au moment Tiboye fleuve a refoulé collecteur ba matissa sous collecteur et matali sous na hauteur et puis ekoki kosunga un peu. Donc on a conseil au PC. Conseil na PC mais faut ya moto pété. Et zape au kanda ya satana awasani. Ye mukolo mai, te mukolo mai. Faut comprendre na mutazana ndenge na ya kopesa barguma. Mukolo neti yo boye. Ozana mwasi na yo mutumo a décidé sur ye. Non. Kaka mukolo mai ndé muta a décidé sur mai. Vraiment. Alors par là, on peut dire que ça fait partie ya ba signe ya temps. OK. Avertissement. OK. To kende wapi? Batu bazindi bamboke belé zindi. Soy to se référer na Bible. To mona ke mokele zindaki parce que masumu elekaki mingi. Et nzamba silikaki. Est-ce que eza pété que nzamba siliki parce que excès ya masumu eleki? Pape na kabisi yo pape bata catholique botika ngala lobela pape. Comment papa ko kende azwa mokoloto na ye abeta lobake mwasi na mwasi babalana mobali na mobali babalana. Na pesa la place. Pesa la quoi? Na Congolais yango. Eza la candidat mo azali candidat président de la République. Kotanga kombote. Natanga te. Kotanga te. Atikana tanga. Ba message ki to. Kotanga te. Candidat wana ngala za na image na ye azo bénir ba père moko mibale ba mindele. A bénir bango babalani. Mais a postulé ki na mboko pose à candidat na kata mboko oyo. Siko botu na ye moko azu combien de pourcents? Totanga kombo na yo te. Nzangala akatani mboko za mboka nzambe. Babiloko wana d'abord président de la République, ministère de la justice n'autorisait jamais Makamouana. Parce que le ministère de la justice n'a garde des sceaux, ndé bazali ministère attitré au étal Makambu, il y a la religion. N'autorisez pas ça. Ce bolingi peut avoir autorisation, peut avoir test. Tout le monde test ni. Bazo kaka Jomoko. Na Jomusus. Ba fanisi ba on a parlé moko. Dira une année. Ceux qui ba bimisé biso mwana. Ata yamboa o bango baboti nde ba autorisé. Merci beaucoup. Wana eza population balobi ngate balobi mais ngana lo baboyi na sengi bolimbi cité mena avec respect hein? Cardinal azala cardinal to évêque cardinal ambongo yende mukonzi yende mukonzi komekalo makamwana kutawati komeka kututa makambo yawa na bimisa nga par rapport ka potala ka makambo ngo ezokendele eza makambo kanda sio iye cardinal ambongo est-ce que bakoko ne babanda balana yango wana ne makambo mwasi na mwasi mbali na mbali yango wana ne makambo sio bainga ba biso makambo ya ba mindele ba la biso awa oyo mabele kimbangu oyo mabele kimbangu soko bomeki elebino merci beaucoup ndeko merci beaucoup toleka yaya baki sasa taka makambu asa matinda la luka maître Bili Malua na matiba baone mangala boîte lola kabisa tokeyo tokati na ngambo ya Braza ya pasi mais il y a des fois de jeunes na habité bozo mona makamone tout ça toi na kati ya boîte ils a événement ils a moi plaisir pour la première fois mais ils a lango phénomène ezanini ni la yeba ezanini toi na kati ya boîte toi toke malembe to katsa na ngambu kuna tokoma na ngambu tokobeta masolo toza to pepa masa ele kalango est-ce que ça kanda nzambe ezanini salite koto pe ba ndeko baza bano ba sokola mai ba sokola oyo donc avenir to ça l'émission donc
donc mai ba petit ba sokola kotoyo donc vous comprendre boîte hein qui ça maître Billy Maloua biso to sala musala yango yo hein bo moni ndeni to tambola yo sala nga esalinga pasi phénomène nini oyo to ala kata boîte nenok tonto kweya hein boîte ningani enoko matana boîte te meto mata boîte mbote mama to sala émission mais koto ndeni Badibamba kwetu chilobo chikale mwene wamuna mwokwende majunda maluwa muluma wa mukaba mutu wa mbolona wa kubilenya wanu walwa wabilai wa kufuka menje wakwambulisha bukwa bisamba naitu mutu ayipanda ona so maluwa chisumu chakwendela bwe maluwa kaimwimana wambulisha batoka ni bafika wambulisha bafela ni babanshi wambulisha bana bashia ni bakamba wakuliza kamaye mwana wakila fasi mwana mwangala ni ngandu maluwa wa mamu katuye matumba mwindile kwetwe magama kwetu bena motu batu bajisanga bima na kuchengungu bakwa ile jitunge baimboka bo sentir bo mona to zalaki quelque part to koti pe to bimi sima mukongo na ebite so ebale nini o ebale Congo fleuve Congo na ebite so ebale Kisasa baimboka bazaba kolobe tola itaga bana itaga ya koto ba komeka mpe kopesa na tuna ho mutuna nanu est-ce que to komi na fin du monde to koma masumu eleki bofongoli be matoi masumu eleki ponde ko mo to bisanga ke mwasi na mwasi akomo bala mobali nde kanda nde tata mokeli na betine ba biloko yo est-ce que ça yango to yango te na ebite baimboka nde ba mieux placer ko expliquer biso par rapport na mission na binot bobi baza wa ebelea tozwa bango mbote ndeko mbote comment nga les jeunes hein les jeunes makwa les pétroliers ouais tozali na itaga isoki ce phénomène on ni amo que vient fâcher to comment bon phénomène peut to comprendre ngote mai donc fleuve refoulé mai et kotima na cité donc et kotina bandaku bato bakimiso ya biloko ti sikoyo to comprendre ba locataire ba komi ko bima ba tika biloko to ebi na bité soki eza kanda nzambe na ebi pété donc eloko na mona ko na Allemagne na Berlin et ça la mi na tagi on na TV na monyo na mona ngosu na ebité eza fin du monde ou quoi donc tara bomo na mai e ko makambo na wa gouvernement te apusala mamuke makambo gouvernement te donc gouvernement koto maye pona nga gouvernement azani ana te ana mama naturel image naturel o ya mama nzambe mo alingaki sala maboyi donc na ebité kanda nzambe kutu nga wunda ku biloko ekoti mai koti wana biloko ti soki ezali ba tol ba musu ba nini ezali ba tol bukana bonga na mama mbali na débrouiller manzele bimati bonga manzele to esika mote na kanga mona mangara na ngambo heureusement manzele pusala obenda utika côté quelque part manzele quelque part chez bango na progrès kuna na se so tema ngaza koto ya ngara na muke na beta na matika biloko likota mwa mobali skolo sambono sko makamba gouvernement te skolo sambono ezani bon le sambo na nga nyonso tuka maboka nzambe muta sali nga na ko contre nzambe te ye mo sama on nga lingso ezabo ti journée ti nzambe mo kayibi obana itaga ko itaga okoli kotoyo wamba bon nga koli koto te na ye ayeko ya OK c'est bien lobike makambo ya makambo gouvernement ezate ya biga makambo nde ya losambo opona ye asali losambo na ye yo biga me mutame mabiso la boîte ye na habite me abeta ba primo likolo tro ba kisunga ku bato ebele awa donc soki chima yana
okobela maladi bamema na hôpital boye mbongo eleki 1000 francs. Siko ndenge ozosala boye eza eske eza nini eza kanda ya nzambe to ndeni ososo vivango déjà bon eya nde kanda ya nzambe eya ya mokili te eya nde kanda ya nzambe bon eya kaka na osunga bato botiaka 1000 francs pa chaki nakaitaka bino mpo te wana tofuta na biso siko maloba eza nini okoka koloba eza bilakeli mabe te to ndeni bon eya bilakeli mabe mpo Congo donc todevelope te eya bilakeli mabe ya nzambe donc Congo todevelope te jamais poni bon naomona mambo ezoleka donc bapays mosusu eleka te me makambo eza partout mai eza monde entier te eza kaka na Kinshasa eza kaka na Kinshasa ndeko alobi makambo eza kaka na Kinshasa nde mwana eya boye no chauffeur na biso oyo chauffeur tobengo na muluki kai muluki kai donc ye muluki kai tookota enoka mata na bwatu te mwana Kinshasa wana donc lelo ndazo mata bwatu do to mata bwatu na ye tokatisa na ngambu ya Brazzaville yamba biso Kinshasa makambu esami monde entier donc tout le monde est étrangeté mais ça phénomène mongo ezala eleka nango avec le temps eleka nango on fait du monde c'est juste que ezama mwanzambe nzamba sama selon ye mutu monde atinda sala makambu mais ça dès qu'il est la battu parce que c'est d'ailleurs ara na Congo donc on est grave mais comme c'est ça mi monde entier et ça le mongo ça et ça nango étrangeté et ça la manango et ça la maka bato babotama li avant biso babi ke ça la maka ouais ça va nazo zope mama nazo zope ndeko artiste mbote ya yambo te micro ça yanga comme on a dit pardon ouais moi c'est Christian les événements je peux tourner non oezanga ouais merci au moins événement oya mai oyo eza la première fois mais ka musi monde mobimba taka papa kitaki na terrain papa yo moko yebi malgré tout océan etondi et refoulé mai so ina kosi bota l'événement même na Dubaï au moins place stratégique place à visite ya Dubaï au moins que non tout eza inondé donc tina kin pour mona boy eza problème à gravité eza makambo fatite eza ne makambo océan etondi refoulé mai na e siko nani a calmer océan retour yango chef yango na ngai na loba pour na mboka la biso. Merci beaucoup. Je crois bandeko bazawa mbote ndeko mbote comment on a dit Andy monsieur Andy pour na yo phénomène zandeni bon pour ça yaka zoka caméra yaka pour mutu kezoya toko taboy ouais mai ezoya yo babisa biso mbote comment on a dit Andy ndeko Andy phénomène tokuti bino awa eza phénomène moko ezolakisa basina donne ya fin du temps to comment non même pas ils ont un phénomène naturel naturel oui c'est naturel sauf que bien qu'ils soient naturel mais comme qu'on pénaliser biso la population puisque si vous regardez bien dans la venue bon on a retrouvé à la inondé et ben inondation on a eu comme à un certain niveau qui même pas dans classe ba ko classe T puisque mai ba boîte écoute atien ba venue et c'est un boots mais quand il y a pas de boots bon il y a tabanier ba mai saleté vraiment pas propre. Donc c'est un peu ça. C'est naturellement, il fallait que le gouvernement me racolande la terrasse, babicha kona, bakurango, balon la saleté. Pour moi, les cabouetés c'est pas propre. Ok, merci beaucoup Ndekolanga. Salam amouke, mbote papa. Comment on a dit? Comme Flavien Yenge. Ah, Ndekosko phénomène ou ça phénomène? Bon, phénomène on va bien en catastrophe naturelle hein. Et c'est là où on va préparer comme il bongo. Mais on est les qui? Hein, oyo. Et ça m'a en 1962. Awa kakawa. Batu bakima kote oyo bakenda bakota bakabinda kumna ba sinistré. Donc 62. Et puis ça la massou phénomène ça masiko en 2024. Donc tozo ka moi. Mais to regretter quand l'état a accompagner population était. Hein? Fallait moi bato ba déménager koto na babiloko baby. Fallait l'état enregistrer bangal que la bangata moi place moro boye. Bafanda en attendant ma ekende po ekende nango ça la ba 3 semaines ba MWKI mais to regrettable ça l'état donc ma trop c'est un peu ça ça lisumuté oh batu masumu eleki lisumuté nini ezama mwanzambe pesa mikaka te ezami partout même na Brazzaville et Salami donc ezana homa mwanzambe ezama mwanzamba en tout cas merci beaucoup je crois que bomona balobi que non ezalango naturel un phénomène moko ya lisumuté ba misu balobi ko nzamba linga boma mokili
catastrophe oyo eza naturelle et yaka nango mais tellement que les carnivores sont complètement bouchés bakanal oyo eza bouché bacarnivore le code eza bouché mon côté azote na gouvernement en place je suis complètement désolé bakure bacarnivore refoulement où est mis à fleuve parce que écoutez bakanal les carnivores ici bouché raison pour laquelle tout ça n'a inondation donc les boutiques sont restées fermées ici on ne sait même pas circuler tarandanga nazali ngai koko nazana bana netio ko le rappel na yopé alors na mukuse nazo senga mukozi mboka immédiatement ceux qui vraiment ceux qui radio ni na ebité Félix le patron le chef de la nation oyo kamawa batu baya bakure bacarnivore oyo nous sommes dans un cul de sac bon on a sengere ko yango na lobby Naskuan. Fondation Maluwa mwene meje muluma wa mpolondo wa kuliza kama wa kututumushinga kumukwa bisamba mwana chanja chanji bagacheye chikwata mukumbe gachitu chapanga ngole juga banshi muluma jikanda mulonga tulasa mufunja mikanda ko zwa o population ezoloba to komisango epana bino to koloba nini et un phénomène yendenge ni lelo ne salami. Est-ce que Zakanda Nanzambe? Est-ce que Masumo le Kebele? Est-ce que je ne sais pas. Donc pas si peu mawala moni bande kolo lenge bazo longo la babiloko na bango bazo kendo lukesika. Na moni lokola na tomoni lokola pardon tomoni bande kolo lenge bazo déménager bazo kota na bamai bomoni bana lo lenge bazo sakana. Et ça l'on faut ta gouvernement te bon condamner bino gouvernement te. Oh, Fachi Beto, non, ils a été. Ils a un phénomène moko naturel bio. Bozala ki ebele bouta golanda bozolanda biso tellement ebele. To pesi bino mbote. Hein? Bino nyonso o bozolinga biso na ba ope bazolinga biso te. Bo soutenir biso tang bozokota na YouTube bo like. Bo tala émission na bino bo s'abonner na yango et ko sala biso plaisir ya mingi. Toza ba YouTuber te mais toza bato ya chaîne de vrai. De journalistes quoi. Obino mobile descendant prophète qui manque le petit-fils de Kuku Pemba. Azaka Amoko. Na pesi mbote mingi na mamisa mokomene na Paris. Na ebisa kabino ke renye na ngonga na yo. Ba misupe ba renyaka, tika pe mamisa mokomene a renye na tanaye. Kangelanga Château Rouge, tambola kana yango. Mama Denise Mukadi DGI balobi kitoko ne lengi musalo zo sala vraiment kitoko. Mama Denise Mukadi na pesi mbote bisikoza parce que musala zo sala ezomonana. Na pesi mbote mingi na docteur Olivier Walala mon frère propre. Na pesi mbote mingi na Gachette. Mon frère propre Gachette facile. Yo ebika kabisikoza na pesi mbote. Na pesi famille Mangungu nyonso. Et Medo Mangungu na pesi mbote bisikoza na Ipen. Kangelanga bazuana, salelanga base kala tête au kitana terrain. Sans oublier mon boss Billy Malou à Cléophas Force tranquille. Na ba technicien nyonso de Temouya don Benjamin hein ba konzinanga la pesi mbote bisika boza vraiment émission na bino yango yo émission Cécilit mbomo komene ya yo yango wana hein émission Cécilit toleka ata lelo oti atilo kwa ata le ko na ti lingaki yo mingi Janina D'abord, on s'est dit la calme. Ça va, on a bakiti za kusudu bakiti buka la